Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. N'engeze prévu le premier peu le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo tombola nkolo Yesu mangomba nyoso mikolo nyoso tosanga na lokola moko akostila sapa na simba kibilaka akostila sine mona kilisusu akostila sana bota samwele na muso tanga makila ekatanda akostila c'est une femme inférente. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Congolese comedian, we want peace. De la part de Chérie Odious TV. Mes salutations à Tati Christelle. Bisous, bye. Comédiens, comédiennes, nous voulons la paix. C'est bien moi, Nadia Ndiata, juriste mais amoureuse du théâtre congolais. Bye.
Bonjour, moi c'est votre sœur Anifa Kulanga. Comédien, comédienne, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Tolingi pe na kati ya ba comédien na biso ya RDC. Nous vous aimons beaucoup. C'est pour cela nous voulons la paix. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, nous voulons la paix. Caros irmãos e irmãs, queremos a paz nos cômicos congoleses, porque nós também assistimos isso. Está a haver muita turbulência, muita falta de respeito. Queremos o respeito, a paz e o amor para todos. Obrigada. Bah, comédien, nous voulons la paix. Tolingi kimia. Tolimbi d'aba marambo, franchement tolimbi ango. Tolingi vraiment kimia kota. Nzamba pe sabino kimi skabuza. Boza bon mo kon nzamba sangi sabino kimi kota tolimbi. Biso au total arabino tolimbi déjà franchement. Tolimbi, nous voulons la paix franchement. La paix c'est très important. Ouais, c'est bien moi la sœur bénie. Hello, hi, everyone. My name is Manzila. Rabbi, sorry. You know, I always speak English and everything, but now I just gotta speak it to Lingala, right? Because it's my country, right? Congo is my own place. That's where I grew up, right? S'il vous plaît, bande kunanga nyonso, bana Congo, ba comédie na biso. Biso nyonso ba diaspora na Canada, na partout dans le monde entier, tolandaka bino, tozwaka bédication sous pa na bino. S'il te plaît, ba comédie na biso, tozan a besoin ya kimia. Kimia, iwitika epa na Yesu Masia Nazarete, papa na biso de la foi, azobenga bino, dimanche ou, bino nyonso boya. Boya, vraiment ba comédien, tozan a besoin kimia. I can say it to English too. You know, everyone, we want you guys to come over. We want peace. Our land need peace. Please, bring your peace, bring your heart, bring your love for the country, so we be glad. Amen. Oui, de la part de la sœur Bibiche Lemba, nous voulons la paix les artistes. Nous voulons la paix les artistes. Peace. Que Dieu vous bénisse. Les comédiens de mon pays, nous voulons la paix. Tolingi kimia. Moko komi kosala mabe ngai na komi moso na vandi boye na komi kolela. Et komi kolelisa ngai parce que makambo eke mabe. Je me disais pasteur de la foi, nzamba tie na kati ya ba comédien pour peut-être amemeloko moko wana ya kimia. Nzamba koki kolobela ete na bando lo bango na intérieur na gloire à Dieu, lobi na koti na moni message à papa. En tout cas, boyokana, jour à souka, ok na fante, ok na comédiante, ok na chroniqueur te. Alors, liwe zoya ezola kate bandeko. Boyokana ba comédien, boyokana, bozonga bomoko, eko sunga pe biso ba fan. Merci beaucoup. C'est précieux depuis la commune de Lemba Kinshasa. Bonjour, artistes et comédiens, s'il vous plaît, nous voulons vraiment la paix. La paix, s'il vous plaît. Anita Makoa. Merci. Bonjour, passé de la foi. Nous cherchons la paix avec les comédiens de notre pays. Papa Ezrom, CFC France. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, Tolingi Kimia. Maman aimée en France. Bonjour, bonjour, famille Libota, pasteur de la foi topé sur mbote papa, message na yo ekomi. Tozo senga na kati ya ba comédien congolais nyonso en général, ba o basé pa na biso na Congo na bo bazali banda ya mboka kimeza la kati na bino. Nous voulons la paix bande na biso. Ngai ndeko na bino Désiré Mutombo à partir des États-Unis d'Amérique. En tout cas, to sengi bino kimeza la kati na bino bandeko na biso po bokabwani tonga kamboka te to simba na liboke po to tombola mbendele ya mboka na biso na comédie.
Les comédiens de la RDC, un mot pour vous. Nous voulons la paix. C'est tout ce que nous avons besoin. La paix. Rien que la paix entre vous. Oui, comédiens, nous voulons la paix. Comédiens, nous voulons la paix. Oui, c'est bien moi, frère Moïse. Merci. Comédiens, nous voulons la paix. Comédien Tolingi Kimia. Ngai ndeko Blandine Kolo na matete. Amen. Comédien. Toloba mangala po toloba na Congo. Comédien. Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Mama Tété. Moi à notre Père. Amen. Mes frères et sœurs comédiens de la RDC, nous voulons la paix entre vous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mikolo, solingi osabone, obetika ... Kilongo TV. Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso, na yeli bino sango ya sika, sango malamu. Kolo Yesu Masia Nazareth Zamba solo pe ya bomoy, azana bomoy. Ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa. Tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko Dakondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Ndengeze prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo, pe toko mwa loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet, à partir à 14h, ngana oya avant, na tongo déjà pour na kanga place na ngali buto. Sala lokola ngai, première entrée ka ya njili, otunika terrain à Bouddha. C'est pour tunité ou avancer ka muke na gauche, au mona terrain oyo. Et si ka wapi à cause de la foi à la 8e édition. Le 15, le 16 juillet, à partir à 14h, yaka avant. To saisir opportunité oyo tokanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo. Jésus de Nazareth ya koko kisa maloba mosali na ye. À cause de la foi, monolo monene sangisaka bato akondima. Miso primordial bato babongola nde mitema. Rendez-vous monene ya kambala moko na mbula. Oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu. Mangomba nyonso mikolo nyonso tosanga na lokola mungu moko. Sa propre nasi makibilaka.
asine